Gabriel Nayoki olingi koloba via Karine Yamado ndenga bima na mibali bamakangu na ye. En tout cas Gabriel bimisa yango lobango penza pongai na kamwaka Karine Yamado asala 6 ans na mobali moko na Belgique na Congo atikala kozala na makangu te na kabambaka ta ya mataku oyo aza nango. En tout cas Gabriel yaka bimisa okitisanga motema tala oyo bimisi ya ndambo ndeko mobali adoki akrake. Oui eza bongo mobala kanga inasekana mpona mikisa matumbo lile batumbola mobala ngani inasekana mais tio comme ça on que yesko aranda ngo le roi a réalisé ngo le comme ça le roi est le mot est vrai pour ya lobby pour battre que comédien lobby mais comédien ngo lobby nani ya gabi babi ya gabi ko sarati mais la prochaine fois ngana linga ya gabi so siliki zo na temps vali peno medi mai ya malili makasi après ba poponi ko tenir la télé pona muntu na be noko na rota be ne na ba na linga tena za sali na kende pe msufo ponga pena ko silika pona mitu za ne kombo na ngai lo na imaginer te esala masiko ngo ne sala na kombo na sali sikoyo ovandi boy mwasi na nga ayoki bon pe na msoto za sokona na chumbo en tout cas ngana sengeli yo bof longolo na tête longolo pe na tête longolo pe na tête yo za mwasi na yo mususu Karine Yamado te nazoloba nga eza mamba nga ebi merde nga la obeta basolo na osamsala Karine Yamado te Karine Yamado te Karine Yamado te vraiment et na ya Gabi ya suko ko ebiseza nini par rapport ya protocole na en tout cas ya Gabi abaka za stressé à ni koloma mozo leka ya je pense à peine à ça stress. Qu'est-ce que tu peux dire sur Penoza Penoza solo que yo na Karine Yamado il y a rien. Qu'est-ce que tu peux dire dans mobala Karine Yamado? En tout cas place où il se repose à la hauteur biso. Déjà on a bof na biso ko za alingi moko biso ba comédien ko tenir moi si na regarder to ko silikela yete na ko kanisa ko za mbanda na personne. C'est faux et archi faux. Ngai na mobala Karine te na lota ki pété jour mon na lota na Karine da il faut to koma na non na lota zomona. En tout cas bende msuma toi déjà eloko za mabe kokoma na niveau wana ya koswana na bagroupe ba WhatsApp oyo c'est pas bien zomona parce que on estime mutu oyo eza koloba mais concernant mambo oyo etali amsunga po na se touchaka na si ero na pena cheki songi na mona ko pe mingi na Gabi na mona ko pe mingi na Karine Yamado kasi on a fait quelle réponse dans moi là pour tous la trop vous comprenez pour le monde tous la trop ba le bara bon ce qui doit être la trotter ba le battre mais yo suko par dans les années on sait la bien na 1000 esquisses pour épargner na mambo wana parce que c'est ça qu'il y a Gabi ça qui erreur il y a introduire combo na ma to soki nenga yoka yango pasela ki munoko yoka nena yoka bat balubaka ngapena loba na benga ye amsiko ya mutu na ye ameka webisa ye naza désolé non c'est nga bon pena na TV qui a Gabi na bi ka otala donc jusque là des personnes là audio na yo na botika lo solati o benga na téléphone ya tout le monde na en face bon moni lelo to ngwa pena mo crainte ya ma voice oyo na ba pena ba chombo mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Alors, Karine Yamado, biloko no fwe bima. Oui, Gabriel, Mama Tumba Tumba, Tumba, so bandi bien. Koloba kaka olobi, oyomoko oyoki, mwana mobali, akomi agité, asiliki. Asiliki te, poyo, obimisi makambo wana. Asiliki, poazana mwasi na poto.
bazo wangana pe po bazo wangana modèle asiliki eza ko wangana alors soki bato belé batelemeli yo po Karine Yamado pe aza na mobali ya poto sikoyo soki nga papa Robo nalingi na yeba oui eza logique des choses pe eza très important na basi oyo akobala ndeko mobali wana na mobali oyo akobala Karine Yamado po ndenge eza boye ata na lobi te Gabriel oyebike ndeko mobali wana soko atie munoko po mwasi na poto amona peke alobi asiliki awangani relation wana ye moko pa alobi yango na bodio mwasi na kozala kaka na doute mais nyonso wana azo jouer ki acteur ata yo moko Gabriel kanisa bien soki ndeko mobali wana azaki na mwasi na Congo mwasi yango avandaka susu na banlieue to azalaka na village ata kutu bakeyebisa ye yoza sir ndeko mobali wana alingaka leka na émission pa ya Vincent Chelusi aloba makambo alobi oninga komona ye atindelo ba voice ba audio non aninga koseka Gabi soki pe madame na ye chérie na ye fiancé ou bien future épouse na ye na banlieue to na village atuni ye na yoki balobaki boye oyo bimaka na Karine Yamado yo moko ya Gabi oyebi ndenge akosala akoloba der obando contrôler nga déjà na bali yo te oh boniko nga nde munazo balo hein naza na explication kopesa yo te nabima na ye nabima nete tala ya yo nazo tia na ndako elakisi yo nde mwasi na nga oyoki oh fufu eza mwasi pa kozongisa fufu eza koto mais lokola mwasi poto ya Gabi bon olingi kombo wana te Gabriel petite sœur yebisa biso sekele ya Karine Yamado Karine Yamado soko aye ko se défendre te bon nayebi te nakanisa ko se défendre kaka mais soko a défendre misu makasi ndoki te soki pa défendre te parce que ayebi bien eloko wana memaka na nsima chaque balabala lekaka bato balukaka bagutango voire même tina propre famille na ye cousin na oncle bakoma na posa bamema kaka inceste na motu bagutango bon nanga mpe papa Robo ndenge namonaka ngo nalingaka mpe posa mpa koguta ngo wi nazala ngo oui nazala ngo alors bimisa nyonso kobomba te asala 6 ans alobi azalaki fidèle na mobali ya Belgique bakabwana ata yo moko ya Gabi yo sala kala oyebi yango bien bon olinga kombo ya Gabi te yo petite sœur Gabriel osala kala oyebi yango bien ocomprendre bimisa oya yo bakobomba kobanga te yo babangako bayebi oza pomba bamonako ngambe omezilaka 3 mètres kokipe taino wana te bango babangako bakobimisa yo te Angola ya Afrique du Sud bakobimisa te ya Congo mpe bakobimisa te epuis sokoma mama lopangu okobanga nini bimisa basekret banda mpenza na Karine Yamado obandi mpenza bien oke mpenza bisika moko bien mpo nga ti lelo soki namoni Karine Yamado nalobi 6 ans na mobali ya poto fidèle mobali mpe aza oti na mbongo ere moko akiti bakutani 6 ans kiadi kibene en tout cas mibali ya poto
soko lingi mwasi 6 ans na charge ya bongo wana eza camion rempli na marchandise te wana eza penza nayebi te montagne res ya gabi kobomba te pardon tozozela yango ere moko te ok ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.